Bana poto nyonso donc Europe mobile babito landa CL News TV ya Christelle La Rose balobi oya kotala te akomi diembika yo okomi diembika. Chers amis internautes de CL News TV, boy madame nakata tranche la nouvelle ningara à la découverte les longa margolong na c'est basé par prophète John Gefa l'auto so la makambo etali vraiment politique le prophète a même biso pe na makambo ya bolingo parce que bolingo ngo pe komi ko bunga mingi le thème na chez ali tokolobe la vie ya ba couple na ba lien familial oisa koleka na kata monde entier batumi bakoma komitungisama yango na prophète John Gefa tant qu'un homme de Dieu yango to ki koluka na kata c'est un news de to panzape le lope à moins teketo sur la peine prophète John Gefa. Bonjour prophète John Gefa. Bonjour maman Magonza mbia pambola yo na thème monene yeli biso pour te partager na yango je crois ba spectateur ba na nzambe ba ko satisfait pour ezami tuna moko wana très capital. Oyebi Bible ça sonne dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute écriture de Dieu est inspirée de Dieu. Il est utile d'enseigner, de corriger et de dire la vérité. Hein? C'est ça que la Bible dit. Penaningi totanga yango bien parce que ngana zali mosai na Nzambe il fallait tout lobalango malamu po baoyo bazolandela yango te balandela yango malamu yango ezali te makambo ya mabete mais tozoloba na bato pona tolakisa bato oyo ezali kati na yango. Bible ebisi biso na 2 Timothée 3 chapitre 16 ebisi biso eloko moko boy. Toute écriture est inspirée de Dieu. Il est utile d'enseigner, de convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Hein? Bible lobi makambo nyonso. C'est quand dans la Bible té. Soko za mutaka la Bible beke bana na lot. Bazalaki mutaka ta na Sodoma na Gomora. Balalaki na papa na bango. Et kosi eloko té. Eloko mo sonia wa ezalité, eloko mo paya ezalité. Mais soki mabe ezali, Bible lobi na 2 Timothée chapitre 3 verset 16, il est esprit de Dieu pour enseigner, pour convaincre et pour corriger et pour instruire dans la justice. Et c'est un abisso toyo kayango pour être eloko zobo malezo ba couple na balien yango wana. En tout cas le kozobo ba couple na balien mingi zande yango na bomoni déjà versé libosote au prophète John Gefa c'est libso déjà moins introduction. Prophète ezana bande ko mingi bazo souffrir par rapport ya li conjugal. Les conjugales les alliés sous respecter te comme imbeto mutunyo so prophète tant qu'un homme de Dieu ponayo o kikolo ba bande ko na bisonini te batwana les conjugales les alliés sacrés parce que moi c'est on ba so ba balani pour na ba produit ba fruit wana il faut mbeto wana ezala propre et na directive ya Saint-Esprit tango yo la ka ba no mbeto wana ye ba esprit no mbela la ka wana. Esprit obali wana elala kawana nzambe alobi boye nakati na jeunesse moi ça kotika baboti obala kotika baboti bakosangana bakoma eloko moko nzoto moko ekoma eloko moko nzoto moko eloko sangisa bango nini ezali mbeto nzoto moko koma moi ça na nzoto naye mobali na nzoto naye bakoma eloko moko ndene ouais bakoma eloko moko parce que accouplement na bango. Hein? Mobali ayena eloko mususu ya sika mwasi ayena lisanga na ye bomboto na bengi vagin mobali ayena kati na peni na ye tango bango bakosangana boye pema na pema ezo tuta oyo ezo tuta oyo ezo mela pema moni pema moko kuna na kati na bango nzambe azosala musala na ye pour de semence de vie mutu abotama ozomona alors lisanga na bango na mbeto ya bango wana lelo bayindo biso bayindo ekila. Hein? Et puis nous avons dit que c'est sacré. Donc, mutu soit pas de bango, à cause de rapport sexuel, na moi c'est musutu mobile musutu. Ce qui a sali yango a baby simbetuana, pe mbetuana et comme une malédiction, pe kufero contre les sikawana. Kufero contre les sikawana mais basi balobi bango bazo respecter mibali bazo respecter te. Bon mibali baba gigolo hein. Mobali elle embagate, so mobali azo respecter, aya kolala na moi c'est musutu na mbeto ya libala te. Pourquoi ils ont comme moi c'est mon sous tant mobile un esprit
Bon, tel les alliés. Nous condamnons. Nous condamnons tels actes. Soit comme on a moi si, mon sous, na quatre na mbeto libala. Ou bien mobile, moi c'est un mobile, mon sous na mbeto libala. Yeba mbeto na commis cercueil. Koufa et Kotiwan. Soit qui a pris ta moi ça koufité. Il faut mobile à kouf. Soit mobile était moi ça koufité parce qu'il a commis déjà poison. Alors bah toi ça va tel acte. Basaline esprit en Zambie, ce sont les sorciers et les occultistes. En tout cas, vraiment, ce sont des sorciers et des occultistes. Ndengeka Prophet John Gefa Toloba, Motuna Mibaleza Boé, Prophet John Gefa entre Bassi na Mibali, infidélité Koti Makasi. Qui trompe qui est Zoé Banate. Ba téléphone est comme ba code. Mobile est comme la 5 comptes Facebook. Moi, c'est comme la 4 comptes Facebook. Et Zoé Banate sous-souté. Qui trompe qui entre les hommes et les femmes. Mais on ne trompe pas Dieu. Hein? Et Luc est 12 heures. Et puis, si tu as lobby, on y a beaucoup de malibosons en Zambé. Attends, ça là-bas, tromperie, Nabino en Zambé te connaît. Dieu te sait et te connaît. Qui trompe qui? Alors, quand tromper à libosso, comment nini? Mobali, tant que bali moi, si papa nanda komoko, azako satisfait yete. Nandenge kokite. Liba les ali mbongote. Liba les ali teke ba voiture. Libala ezali ni lisanga ya mwasi mobali accouplement sexuel nde pesa ka mbo ebelengi yo moni mbwa nyama azana mbongo metane mbwa nyama azolinga mobali na ye mbwa nyama pe azolinga mwasi na ye okomona soka ye baba niko karese ozomona esoki bakangani okomona so basisi wana bafuta ka mbongo te donc ezali bolingo. Alors, biso pe batone ko sangisa libala ezali sexualité. Ce qui les longs bala comme na 50, moi ça comme na 50. Bible et biso biso boy, bazako se satisfaire te na kata libala na bango conjugal. Pe ezali mabe. Ce qui moi ça comme ko peksa nzoto na pas mobile. Mobile comme ko pesco pimi na moi si nzoto na ye et comme bebio. Libala wana et ko za sous malamu te. Suka nango et que na divorce. Pourquoi? Mobile moi c'est quoi ka suka azo même bien te. Mobali moi si père mobali pas mais bien moi si mon soupa tonda butu il faut 4 coups hein 4 coups pendant aller à tondi abi ha attends mobali mo so a tielito ya bi na okende wapi mobali nga pesa kanga yango mais comme kaka moi coup moi comme na 4 coups éjaculer te on a lembi oh je suis fatigué moi kufi ça la kanine hein nali ka monine donc so ko moni motande ngona ezali déjà azobo malibala na ye moi si mon mobali pe mosusu alinga soka sili ko moi si na boy moi si abimisa biloko ya sika yo kate ozomona hein maloba ya sukali chérie je t'aime tu es bonbon tu es chérie tu es belle attends ta belle te attends de ngwa ngunja na baka tu es belle tu ya donc moi si ta ka biloko ndengona akomi pesa bolingo nyonso ako créer biloko non il faut qu'on créer biloko mosusu tant mo bala ka wana bis c'est vrai moi si nanga penza asepelisa nga tina lake ne libanda azate oya asepelisa moto te oya asepelisa moninga te yo kasi na kati na ngoni sata ko kota pona ko détruire yango yo ka toka na lobala nzambe 1 Corinthiens 7 verset 3 tokotanga te na 5 que le mari ronde à sa femme ce qui doit mobali apesa mwasi na ye biloko onso alingi biloko mobali opesa nini akabela ye alesa ye alatisa ye pe abeta ye makembese ya solo olandi yango makembese ya solo ngai te biblia hein c'est qui doit que la femme agisse le même envers son mari oya ki posa ya moninga attardé te abenga même ozo kolamba matika na kolamba tshana ratio ale boma moto ratio wana ya ko satisfaire ngai basila ni kati na bango apesa ye biloko ya lingi ete basepela kati na yango Paul azoloba ce n'est pas la femme qui dépose son corps. Moi ça reçoit son mobile okosima ngai te tika ngai ko tusenga basimba to yonani yo nani basimba ote nani wana et déjà comme mo boule ko tika nango mobile baso na moi ka toucher ne me touche pas on a français mais moi na libanda lo bakuna ni hein lo lendo ya pam mo ezanga kati na yo gigolo ozomona et donc on bomba kati mobile bon ce n'est pas la femme qui dispose son corps ce n'est pas le mari qui dispose son corps mais le mari qui dispose son corps. Bon ne vous privez point bomi pekisa te. Même quand on a un problème, moi, c'est vrai. Hein? Quand on a un boy, ceux qui n'ont pas moi, qui me boy, n'a touché, boy, on a banaté. Ah, mais rien d'autre n'a qu'un de wapi. Bana ba kuti biso, tu as un mouvement na biso. Hein? Tu as un mouvement na biso, on a banaté. Alors, ils ont mabé. On se souvient que le pasteur était un prophète. On bimi sanga libanda.
parce que poso naza nanga na sala kati nango yo do silisa o pesa nga yango te alors eloko nza wana poso ya mai soki eyebaka nga yango te il faut ka mai omela po ekita alors mai oyo ya suka oyo ebimisaka bana nde yango wana yo ozopesa ngai te opesaka nani déjà nga so na pasteur te nakoki kobima libanda parce que nazotonda eloko nalingi kati na yango te nzambe apambola pesa zongo bali ya mosali na nzambe nzambe apambola mama wana alors bien sous bonne ne vous privez l'un et l'autre en commun accord pour le temps afin que de vaguer à la prière. Pourquoi on a prière? Pourquoi mari de nuit, femme de nuit, peut pas profiter de la biloko wana? Et moi, je peux savoir que je suis un mari de nuit, ou il y a moi, je peux savoir que je suis une femme de nuit, moyen à ça, moi, si je suis un Bible, ce qui est la prière. Et puis retourner ensemble dans le même esprit. Beaucoup de gens ont l'esprit moko et abolingo. Moi, c'est vendre boye. Au taloka c'est mago. Et puis moi, c'est n'engagé moi na ça dans mes athées. Aussi quand le lemu appeler dans le lemu. Hein? Ok, moi c'est yo pela ta mokolo moko te. Hein? Si quoi ça dit bolingo ndenge wana. Bon ça dans le même esprit. Que Satan ne vous tente point. Satan a contacté la minute de raisonner votre mauvais esprit pour vous séparer. C'est que dit la Bible. Tango biloko wana mama mago bozo sala yango te mwasi azo mama mobali ndenge lingite mobali azo pesa mwasi ndenge lingika yango te Satan akokota pona ko bebisa libala wana pe pona ko détruire na tango wana mwasi ako automatiquement ba femme de nuit ba mari de nuit mobali pa ko ba femme de nuit et libala wana e ko libala na e bebe suka nango o mosu akobima soki akei akokuta biloko akuta kema ndako na ete akotikela na ndako na bana et au moins na bana poto ezalaka lelo babana lo bakabani à cause de cela. En tout cas bozo ka vraiment pasteur John Gefa ba mibali pe ba lobite po to solo like it to solo like te font vraiment sujet merci na bino mingi penza bo partager ki sujet wana na ngai mibali pe ba lobby mobali akoma na mutaba un coup et maka yeka boy donc je suis fatigué, je même ma tracteur, je boire à foule, je fais ça. Mais rien n'a un coup. Pourquoi on ne pas femme de nuit? Tant qu'un homme de Dieu. Quoi être la femme de nuit? Femme de nuit, balien famille, balien. Ça, le balien. Alors, ce qui me balie, la Bible est claire. Moi si mobali il faut appeler ça moi si oyo na 1 Corinthiens lobi yango verset 2 7 verset 2 à 6 oya kokina yango malama kufa kaso na kufa o mona pina boyo kange miso moto ya mabe akufa ka miso bo ba iba kange miso kanga we kitakate ondo kele kaye mabe le kayo oyoki à cause de cela to bongwama Yesu nde azali koya libale ote pa na Yesu oyebi la lote moi j'ai souffert dans ma vie. J'ai souffert. Moi, si nangai, moi, si je maman, moi, si nangai, timbandaka, pour récupérer, moi, ça, que n'a habité dans le mobile nangai, na malamu na mabe, nagi na mbongo te melelo, et tu nous as béni aussi. Ozomona, il y a zo bénéficier, si koyo, ba, biloko wan. Nzambe nanga, apambola ngai, apambola bino, na matea malamu yoki nango, numéro nanga, contact, soko ngo zwanga, pena sungayo. Na makambo yo si makati nango te Viber WhatsApp imo 00243 obenga na 89 610 49 41 okozwanga o mususu okozwanga na 00243 81 807 26 78 okozwanga numéro privé nanga mama mango soko ngo benga parce que obenga mingi na numéro privé nzamba pambola yo 00243 99 42 937 po ya mbote na pesi kaka mobali ya mama mago beau frère ngai shalom nzambe apambola yo mala liboso. En tout cas Ramela Bagisi mbote pas notre beau frère chéri papine sur la messe sur ma vie loin des yeux près du cœur donc maman Salara ya yo zalane ya mutute to pesi mbote mais mingi papa oba soutenir arabiso batika arabiso te na moni Adolphe Onassis Kitoko balobi Onassis place à Kitoko penza cafétéria bien na kata Belgique wana olingo mela moi café bien place ba responsable oyo lukaraka Adolphe Onassis na pesi mbote pa mawashi na Atlanta moninga batwa
Scellé Dibois, hein, papa social, petit frère ndeko privé, ami à la majorette, moto a remplacé mère Malou Nakata Bonzambe quoi. La petite femme pas Patrick Ochinga Lounanga, papi Maïbena Empire Basket, babi Patrick Tchassetiba sur le mignon garçon des États-Unis, papi Maïbena en tout cas Empire Basket est numéro 1. La petite femme pas Michono Kaspé spirituel, maman Bibichno Kaba femme légitime, hein. Au bango péa m'a emmené son prophète John Gefa babi correct, babi maman Bibichno Ka moi c'est Audibala. Tantu Chouchou Luzolo, maman d'orissima personnalité. Le 1er avril, rencontre Zara à Moro et maman Londres à Kilo et pas maman d'orissima personnalité. BVV, la maman de la présence chez Kina, Babi Bana, il y a Canada, il y a Tongo, il y a Pokwate, Bana Canada, Tongo, Tantine Get Kamandi, Tantine Christine, la Pessimbo te pas Mastananga, Ngambe, Babi Koukefo, Kalunge, Dibambo, Tena, Penza. Ceux qui font vraiment le lobo, c'est pas qu'une émission de l'eau, ils ont pour finir binoté, mais pour beau changer. Pozo ça la passe mingi mobali azalaka ne kaka bébé ata ndenge nini azalaka ne bébé mibali batonda raté c'est vraiment to tchara bango à l'aise to raisonnera attendez to zara na kina to sali 20 ans na poto mais aux arara africains au titre rare africain. Merci beaucoup prophète John Gefa, merci beaucoup l'équipe technique à CL News TV, la monia miel au habit des caméramans le plus beau du monde, le plus nounou du monde, la Pessi Golo Maya la LMG, ba gros bisous na moni pe mignon garçon Mikolo abi basi a pote babi what's comme moi batamukia vanda na te motika eko aya ne poto sikote motika mo nyoko la ndogetika mno ba la classe te sikote vanda en tout cas merci beaucoup babi caméraman babi garde corps Mikolo nde aspect comme jamais bino ba solinga po babi passe en tout cas ba blossom belé mamu national babi papine sur la messe anniversaire de kaki kitoko wapi Felifa la mata donc mon beau frère chéri je t'aime kitoko la kata poto en tout cas Daddy là où tu es je t'aime en tout cas binonyo so bolinga Margot na ba ope bolinga ngate mais moi je fais toujours mon boulot ya zaza ne tikarande botambola la wakombo abati ya zaza bongo la moto ma prophète John Gefaza na so ya au salon de délivrance pour la lelo to sukiwana. En tout cas, ba fanatique nyonso ya bonne musique, ya théâtre, ya Betty Bis, ya